te ba population et koya mais ba porte no fongo mité to ko ba déclaration ya ba maître eza na batu o ba souhaiter héritier Watanabe acheter et là batu pe ba souhaiter héritier Watanabe et Simba ala mwana mboka na ko lancer message na batu tu ba ko landanga na ndako en tout cas boye belé to cha mwana mboka poise étranger te bato bazol ba luka malheur héritier en tout cas na désolé pour na bino. Le quoi héritage à Congolais, biso tout. Et en plus, le 25 décembre, balobaki déjà à partir de 11h, 12h, bah porte refond. Ma papa, maman, aux Uba, na bobeti moi tout, billets à 2500 francs. VIP $100, bosui, bobeti moi tout, et ça la bien, bo soutenir de konabino, moi mbongo wana kozoana, héritier Watanabe abi, a routine d'appel fond, na est, na ba désordre de koleka kuna, a soutenir peut ba faire des nabiso, en tout cas, na kozo déjà intervention va mettre, bon monde déjà va mettre, va déjà bien habillé, alors bonjour maître. Bonjour. Maître, tu as habité Babaki, va porter au fond à 11h, mais tu as jusqu'à tu as commis déjà 11h passé déjà, tu as qui ne pas porter au fond à midi. Il y a des choses que tu as commis dans la cycle, tu as c'est la signal des ce qu'on fait cette position, tu as travaillé. Maître Lelo le 25 décembre, balobe za jour à Noël, message no kolanda, oko lancer na bande ko ba kolanda biso na ndako. Bon message yango ezaka moko, message ezaka que non ba fan nyonso ya Watanabe, bisika nyonso bozali boya pena donc boya pena belé à tout, boya pena belé à tout, donc ça la bien que ça qui tombe par là. Ça les Camerounais ba fanatique ya Watanabe, ça bon monter. Ba Congolais. Ils sont Congolais, bana mboka banine, en tant qu'artiste na biso beta, tous dans l'ensemble, tous dans la même de banine. Ça la fait mon la fête. Moi tu as na ba palette pour le moya, tous dans l'ensemble, c'est l'ensemble. Ça bon, moi vraiment c'était du fort pour na passer la journée les lots amien ça les lots toujours fort pour moi avec les Congolais. Il s'est bon à passer pour na mboka et c'est écouté Watanabe ndi mon tour ça m'a les lots, il y a mon ça doit mettre pour moi et ça fait pas bien avec bana mboka mais là c'est ndenge bien pour les le 25 décembre. C'est que tout fêter mon maman ensemble biso nyonso na mwana mboka na biso pour la ministère congolais Richie Watanabe et ça la bien vraiment surtout spécifiquement 100% soutenance et comme ça la bien, na pesi déjà clin d'œil spécial na bana nga Anifa Mbelu na Graciela Tumba en tout cas joyeux Noël na mkola lelo fête ya bana en tout cas na pesi pena ba meilleur vœu na bana nga bazana ndaku mettre baki sinini caprice nzinga kaka azwa meilleur vœu sika zali caprice nzinga la Bertini ta papa ne blodi nzinga la Bertini bloka na travail na bosa nite na chéri na ba ben moi ça fait même d'après ça kilo la ngalema ma ben au moins que papa considérera yo babi eronde ba eba mbala solo ouais. Bonjour, tous autres là déjà que non stade des martyrs, bon monde déjà que non batu bazo ya déjà libanda kuna déjà ça déjà plein to robi m'appelle libanda tous ba image à libanda tout le monde déjà va mettre baza déjà en position sécurité assurée quand tu as ça qui bino que non parents maman bobeta tourna bana bino stade des martyrs Léon Noël to refêter en direct héritier Watanabe sécurité assurée. Balobi oh batu balobi que non jour ya carnaval na biso moi des ordres nungu les gars que le romoroté boya en direct ya stade des martyrs bana poto ba diaspora joyeux Noël na bino to là vraiment en direct ya stade des martyrs aussi libako on a biso na kata moi Africa télévision s'abonner partager liker et ko sala biso kitoko mingi to moi pena sécurité assurée ah sécurité vraiment assurée makasi. Mbote mwana mboka. Oui papa, okoloba message neza nini par rapport ya batu ba ko critiquer concert à journal lelo o lancer message na batu ba ko landa biso na kata chaîne na biso. Donc nous le visiter otala otozana ce qui 6h ce qui 7h. Oko image même libanda même na kati batu déjà baza déjà plein la porte déjà ba est déjà ko zelara ba fongo la porte. Normalement, tu as quitté au fond la porte, tu dis mais tu as là, tu as déjà entre donc moi, je suis mingi et le billet, moi, le billet qui est au martyr, tu peux déplacer en haut.
donc tozo déplacer martyr te na niveau soki ya gambela kuna donc bato bayebi martyr ezalaka awa moto azo déplacer martyr lelo eza héritier wata donc moya kolobaloba mingi eza te po toyadia na kati ya martyr mo ozotala euro déjà mais ozwa image ya bato kozwa bato okuti baza bagélie wana bato basécurité mais zwa image ka ya bato yo mo sentir ke plein eza déjà donc ya koloba mingi ezalaka te oyo bango basalaki ezalaki nde baventire epuis biso tozoya toyo koloka nde musique toyo koloka kosala batéâtre oyo bango basalaka te biso tozoloka nde musique nde bayemba message na baspirité surtout bakolanda yo partout message nokolance mpona bango donc oyo tu bazolandanga na minute so oyebi ke yo boyeboye luka owelisa mpona place etikali mwa place moko ya moke kaka mpona bato kaka biye ezotekama mpe sur place to il faut kaka okende na bastation totale déjà epuis na bango baoteka sur place eza déjà mais etikali moke oyo to ayebi aza na ndako aluka owelisaka déjà ngonga déjà esebeti déjà ondebeti donc ya koloba mingi eza te bino mo bozotala kaka biso toadia na martyr po ebele mpe balalaki na martyr ako donc ya koloba mingi eza te ebele balalaki na martyr mais baimage toyokozwa tomoni martyr eza na vide mais il faut martyr eza nanu vide il faut tala nanu peut-être 10 heures bientôt déjà 10 heures ezobeta toyaki concert afali tomonaki ezalaki plein awa blende seke déjà parti à 7 heures omoi moto akosa biso mpona makambo ya concert ya mwana wana te mwana wapi ya pede wana kitasi papa aza pede te oyo eza makambo ya mboka lancer message ya bien pour la population congolaise tout le journal noël baya ofete c'est bon oyo ya biso mpe eza ya biso oyo ya biso ya concert stade ebaki stade etondaki bato bakotaki so ya parcha bino mpe bokeluka prophète konde te mpo batinda basere ya liloba biso te biso ya biso donc ezaki misala nde ezosalema biso toboyi batinda basere ya liloba bana katholike te biso te ya biso eza concert ya bikolo concert ya baresponsable yaka na mwana na yo oyo akoyoka misiki yaka na bebe na oyoka misiki donc ya koloba mingi eza te totonde botondi en tout cas merci na babone na biso nyonso to mona Africa Télévision wana bokozwa réaction baspiritas mpena lelo journal lelo balobaki mpena ke non stade de martyr bakobuka stade de martyr toza déjà ndirect ya stade de martyr tokozwa réaction ya baspiritas tokozwa baréaction ya bacongolais baoyo baye kosoutenir héritier watanable oyo aza bongo mwana mboka aponaki bongo journal lelo ya le 25 mpona afete na peuple congolais afete mpe na bana tokolancer déjà message na parents papa mama ya kofete na mwana déjà babi noël ya lelo ambiance eza nde na kati ya stade de martyr noël ya lelo ambiance eza déjà na kati ya stade de martyr ozolanda biso vraiment leka yaka na lombango babi osombi biye te babiye mpe ekotekama awa sur place s'abonner na kati ya mwana Africa Télévision like partager boya kosoutenir héritier watanable Gogan oyo lelo apesi biso mpena journal le 25 oyo seke noël lelo eza nde na stade de martyr mutu tu ala na biso na kati ya ndako rendez-vous na kati ya stade de martyr tosentir déjà ke non bametre baza sécurité ezali la police eza sécurité eza vraiment assuré ya makasi vraiment bonjour maître sécurité ezali na wata tozali toujours en forme ebana pikage maître bato bakotuna na direct babiki baporte bofongola aire nini 9h juste 9h déjà mpe bandikile benda kuna omona somo kebana wata babiye mosu etekama awa sur place banda lobi o wata guerrier goge toujours kebana na pikage champion wa banani yango maître yo oza maître bangaka te concerne bamettre na tchaki badeligre bamettre maître atchaki organisé wana na beau marché en face à Ista déligre bamettre en place okera beko wana célèbre sur bete usilike makasi mwana moya poto ni base na ndenga bakini aya adeligre bamettre wata mina ba valeur bamettre kwa tourage net to ala bamettre
Maître, en tout cas, le journal de Noël le 25 décembre, ambiance Noël qui s'est passé dans la carte stade des Martyrs. Tout le temps, on va finir par la minute. Nous sommes tellement d'abord, on va finir Zoya. Faut que même la de 20 on a parlé comme cadeau à Noël. Est-ce qu'il va inviter au début il va inviter Nabino parce que tu auras go Ghana il va inviter surprise pe bazali. Et belé, moi tu remettre le solo à démo da boss na biso lo baki donc. Boya ka belé, boya feta. Que Hermès pesa ba bien arrêter vraiment à dégâts. Boya na banzela ki toko ono ba ta ba pas me pousser, ba je pas me pousser. C'est ça manger. Merci maître. Toko ouais. Ah, tout le monde est à présence, il y a Maître Ninja à l'enseigne déjà. À l'enseigne de la promotion, il y a concert, tout le monde est présent, à Maître Ninja vraiment. On a tiré hérité, on a tiré moi on a parlé. Joyeux Noël, maître. Tout le monde est déjà présent à Maître Ninja. Autozoa qui est jour il y a matin à Papa Verkis n'a parlé du peuple. On a cinq messages na bandeko avec nos beaux soutenir héritier Watanabe babillet te kamaki déjà. Mais ce qu'on y est et dans babillet monsieur a ba réserve ça sur place n'a pas autorisation babillet. Ba le bi Noël il y a lelo na Kinshasa venez zaka na kata stade des Martyrs. Papa maman yaka na bana ba ofete na kata stade des Martyrs. To bengi pe clan wenge to sengi pe na batutu ya Kinshasa. Toza déjà fait la délégation monsieur Touta Kozwa ya Congo central ba délégation bande de Neuville ba ko soutenir héritier Watanabe bongo ezali Maître Ninja Sikatenda Maître Ninja Sikatenda longo la staff na ye ba soutenir héritier Watanabe tout le monde déjà présence na bango ba ya depuis tongo musale ko sala ma vraiment to sengi vraiment toza na posa ba Kongola boye bo ba wa soutenir ka bandeko na bango ba tika bandeko na bango te en tout cas il s'allie bien kitoko vraiment. Tout le monde est à la police, en tout cas, sécurité est assurée. Sécurité est vraiment assurée, ma casse. Nous tout à l'heure, porte bientôt, dans quelques minutes, porte tout le monde déjà libanda, base la ouverture, porte. En tout cas, bientôt, la porte est déjà. Mututu ozana ndaku sala na lombango bientôt embouteillage zo banda na ntela. Bientôt embouteillage zo banda. Héritier Watanabe charge Kimilima. FT association des sportifs to soutenir héritier Watanabe toujours. Wa le coordonnateur na bango maître Wana. Nous sommes ici pour l'héritier Watanabe. Charge toujours. Toujours. Watanabe. Wata. Toujours dans ce Wata. Musique. Musique. La ligne bakuluna. Obede. La tabia ya gane kwa musique. La tabia. Okangao. Etone bomo na journée mo zandeni. Déjà. Nene na fonga bi. Omo na déjà buna. Déjà. Somo. Muna lobby, muna makambo. Nebe. Elongoli tous les buzoba. Messi. Nini ne bobenga buzoba? Nini ne bobenga buzoba? Alobate. Baebi. Bafantier. Héritier Watanabe toujours na cinéma de Watanabe FT. Force de petit séquelle. Mais si quoi tout le monde dans stade des ans nous vite parce que non ba yeto. Motana 8h. Ayo na 8h. 10h mambo bana. 10h. Et les amis Noël en plus là dimanche ba OK ba prière après ba prière au moins comme ma campagne tu aller avec moi est-ce que votre moyen à cause de la assurer la sécurité en fait ba misuko wa manga ba chombo ba nini ba perruque kitoko dans la voie d'abengi ba maître ngai shadow cheval Congo nazali awa kwani misala
kimia bayibi na tiomo boye jamais Maman, on donne plaisir. jamais très bien noté kimia très à l'aise toujours Gogan La spiritualité. Notre support de Gogan, la fibre, au moins biso, va mettre les accords du camo de Simbi du boulot. Au moins, la facile, pas avec tout ça qui est une mission. On va pas arrêter ça du Congo. Il y a 20 sonnes en haut, il y a Wenge. Biso, tout ça, la gomme de sécurité bien assurée. On va pas pour l'équipe nationale. On va pas l'équipe nationale tout au Salaka. Mettre Chico Tayo de sécurité bien assurée. Chombo Iba Mati. Oyoka. Chico Newata, Gogan. Mama Chico. Gogan Chico. Comme vous savez, ça va être une médaille. Double médaille. Ça va faire un rôle. Il y a Renaissance équipe. On va pas pour l'équipe nationale. Biso de Simbi Stade, de Yebi Bibulo. De Yebi Amobiso. Oh bon, s'ouvre Gogan. Mais du fait que vous avez vu ça bien, si un héros, tout le monde a les a vus. Plein de ça la main. La maman, plein au salle. Biso to aba da stade to yebi na makamone ezala. Ba kana sikile so makambo se za to yeba kaka. Makambo ezali. Netima ilobi na kabaki. Boro na marché na kopera na zando. Na kabaki on a 200 quelques pièces. Pour masala va mettre ba sportif na judoka ba boxer. Masala Zulu fighter. Kati na pesi bango ba masala to baya. Gogan. Masala na 7 mètres. Gogan na ebi ekiri na armée noire stade Marti. Pour que tozali fibo to aller. Osombi billet combien? Billet sobi 2500. Wata nde makambo, wata nde. Mama siko yo yoka musique. Mama papa, mama na ngai, ngana yoka musique. Donc toko ndi toko bani. Batie ba bafle libanda mi basoko bima. Na koteka ba koteka ba musique. Wata yepa biso mbongo ya kona neta sobi billet. Sobi billet, billet na ngana nde makambo. Sobi billet. Billet na fete billet nde. Avancite, wenge. O wenge keba. Yo besero. Alors bouge. La porte a ouvert, il faut là au Oui. Merci beaucoup na abonné, surtout à Mon Africa Télévision. Mututu azana besoin ko assister biso na kati ya Mon Africa Télévision. Okomeli biso na numéro na biso eza plus 243 81 89 81 89 3. Toza direct à Stade de Marti. Oza na poste okomeli biso na WhatsApp. Numéro 1 eza na WhatsApp plus 243 81 89 81 89 3. Okomeli biso na en direct à WhatsApp. Toujours l'excellent intégralité, il y a concert héritier Watanabe. Tout le monde déjà le linge batuba koya, tout le monde déjà le linge sécurité et assuré. Tout le monde déjà le linge ba maman ba kosomba ba billet. En tout cas sécurité la journal lelo est assuré. Noël il y a Congo Kinshasa, Noël il y a capitale. Na ville ya Congo na kati ya Kinshasa, Noël na biso eza lelo vraiment à na kati ya Stade des Martyrs. Maramutu erolega kitoko tozwaki batozwi ba déclaration ya ba spiritas toyoki ba force d'hypocrite ndenge balobi tomoni héritier Watanabe ala soutenir na bato belé tomoni même IDPS baye conseil héritier likambo kama pena to senti pena que non héritier aza aimé na Kinshasa mobima héritier aza aimé na Congo mobima tuka oza spiritas oza congolais solo soutenir moi na mboka héritier ozwi image au partager na bandeko baza déjà na moi retard commissaire bango message que non baya déjà dans le Stade des Martyrs bientôt va porter les fondements donc soutenir héritier attaquer moi na mboka attaquer congolais ako sepelisa biso na journal lelo na Congo il faut tolongola na ki mutema mabe na Congo il faut tolongola na le parti pris ngala za mutuya et ko sala mboka évoluer te baza ba artiste na biso ngala mboka so ache ba concert boyebeta en tout cas il faut soutenir et ko sala vraiment kitoko mingi
en tout cas likambo ba parti pris eza vraiment na tina moko te to soutenir mwana mboka na biso héritier Watanabe lolenge to soutenaka clan Wenge lolenge babeta na stade des martyrs na ko benga bandeko nyonso toujours ba spiritas na bengi pe ba kuki asila bisalu boya déjà ko rejoindre biso na kasa stade des martyrs avec héritier Watanabe événement du monde événement du siècle eza événement moko e ko tikalaka to ko betelaka pe bana biso ba histoire o bana biso pe lelo ba ko assister ngo ba ko betelaka pe bana bango ba ko botaka ba histoire na bengi déjà bandeko nyonso na pesi déjà ba Joël Noël déjà na Régiko Mobimba na bosanité Jaffe Mikwete Angel Aïdi na bosanité na président Jean Singoy na bosanité na Elia Clark Nyoka mon ami na pesi déjà Mbote na Deka na bosanité na Gloria Chatumba Margot Landu na bosanité Zile Benjamin bino tout en tout cas ba Joël Noël na bino na bosanité susu kopesa Joël Noël na ba mama tout ba soutenaka biso depuis Canada na bosanité so na koina ke na Canada na komona bebeta kifuita wazali bongo sponsor ya chaîne Mwana Afrika Télévision na pesi déjà ba Joël Noël na ba mama tout ba soutenaka biso en direct de France Australie, France, na pesi derrière ba Joël Noël nanga na ba mama tout ba soutenaka Mwana Afrika Télévision na bosanité kopesa Joël Noël nanga na pas moqué manika en tout cas Joël Noël na yo partager vidéo Joël Noël nanga déjà na Prince Thomas Joël Noël bonjour toza déjà na kata stade de Marty Prince Loma partager vidéo Sindela Panza sango partager bandeko batala déjà que non événement du siècle événement oyeko salama après Wenge après Fali c'est tour héritier Watanabe oyo azasi assigné Robert Stade des Martyrs en tout cas aponi pe mukolokaka ya le 25 décembre auto fêtera bongo Noël héritier Watanabe aponi mukolo oyo pona ko sepelisa ba congolais ko fêter Noël elongo na ba congolais to sengi bino tout boya déjà na lombango ba porte bientôt ezako ezofungoma bonjour na ndeko na biso héritier Kabamba bonjour héritier Kabamba depuis Lubumbashi bana Lubumbashi ba ko soutenir héritier Watanabe na sengi bino tout bana Lubumbashi bo partager image bo partager ndeko nanga Elisabeth Pedro Pablo Limunti Pablo ndeko nanga Elisabeth Pablo Limunti na sengi partager vrai spiritas mwana mboka boza ba spiritas solo bo partager vidéo. Tout le monde dit déjà, la police les a déjà assurés, la police les a déjà sur place. La PSI déjà, Joël Noël Nangana, Emmanuel en tout cas. La PSI Joël Noël Nangana, Jacques. Joël Noël Nangana, Serge Miandama. La PSI déjà Joël Noël Nangana, c'est vraiment beau partager. Bah tout va qu'on a besoin en direct à Mwana Afrika Télévision. Tout soutenir une qu'on a besoin héritier Watanabe. Atali bon artiste, na biso ya Congo. Toboy ba parti pris, toboy ba polémique. Et pas héritier Watanabe, yé à supporter ba tout. Le lengo zali na bosanité bandeko na biso Kolwezi o ba kokoma déjà toza en direct de stade de Marty bandeko na biso Kolwezi tout monde déjà la police les a assurés na pesi déjà mbote na ndeko na ngai mbote mwana mboka oyo vraiment azalaka tout le temps active marche côté politique alalaka pongite lelo tomoni azali moko oyo asoutenaka héritier Watanabe andimi ko se sacrifier na journal lelo aya ko soutenir ndeko na héritier Watanabe mbote message ne kopesa na bandeko oyo ba ko lancer ba message amabe ba ko critiquer ba lobi ti héros stade des avides message ne kopesa bango. Bon en fait moi le problème c'est et là, on se retrouve dans le temps le 25 décembre. J'espère que vous avez vu. Les fanatiques, ma papa, ma maman, ma responsable. Claver Missé là, depuis Boudjala. Bonjour. Mes parents ba ko tuna awa ndeko gelo balobi est-ce que eko se passer te le lenge ba concert monsieur se passaka awa eko leka bongo te ba banga ko yana bana les gars bien police ces gens bien sécurisé comme d'habitude on tabou et on va donc on a aussi les gars bien
message ni okolancer na bandeko na biso ba diaspora ba kolando andeka ta mwana Africa télévision bandeko kolesi pe bazokoma banso pas maman Fifi Masuka ndeko muso akati sa siko abia zokati na 9h aza na biye na uta Congo Brazzaville message ni okolancer pour la boya ya kimia vumezali concert elega kitoko bato nyonso tu bazoloba mabe batika koloba mabe biso tozana mpona kosoutenir baartiste oyo baza na fiere ya Congo ozomona fiere ya Congo Kinshasa oyo eza mboka na biso mboka ya mabele ya bakoko so oza artiste oyo oza na vision mokonzi ya mboka il faut beta concert na stade de Martyrs biso population bakombata badi progrès partout nga moko président bacheke nyonso ya Congo tokosoutenir bino 100% toabo yango aza te donc voilà ezalaki bongo Gelor Chege oboyebi en tout cas assista ba musicien belé atambola na Bexi azalaka na héritier asoutenaka yakabolaka ba artiste congolais te ya soutenaka bango atake bandeko en tout cas totondi botondi ndeko Gelor Chege bato bakolanda yo partout na diaspora bandeko kolesi balobi en tout cas musala kitoko ba peso vraiment merci na musala okosala beton toujours moko tombolo hein moi mai dans le Excellence, Monsieur le Président, son Excellence. Donc, papa, on a fait Félix Richard Mofati Beton. Bande quoi Cotonou peut pas somboter. Tout le monde entier, bande de gens qui à Cotonou, on a Luana, où ils concert na bino, on est là, donc voilà 100%. Ouais, merci. Et puis, Excellence Guy Luando Mboyo, ministre d'État, ministre du territoire, et le moment qu'on a collègue Naïm, ministre Serge Kone, ministre du sport. Donc, on est là. Tête ndai maboko banki o asala ki bongo pe promotion makasi pour na concert. On oublie maboko banki boss Tête ndai. On est là, maître Kazi. Toujours. Donc on est là. Ouais. Merci bongo to ko bima libanda tozwa déjà image. Tozula bino ba image ya bato déjà o ba komi oya déjà. Jordi Jazz, leader de tout l'État Ouatta. Donc, Nazolanda Bino, depuis Kolesi, Jordi, en tout cas, depuis Kolesi, partager les biso images au Salabiso Kitoro Mingi. Bokolanda intégralité, tout y a concert qui est Ouattanable. Joseph Mokonda, depuis Djobu, en tout cas, Joseph partager image de Borozoa intégralité, nous surtout héritier Ouattanable dans Mokolalelo. Olandi biso na moi en Africa Télévision, numéro na biso WhatsApp ezali plus 243 81 89 81 89 3 ozana posa okomela biso na kata moi en Africa Télévision na bosani te bandeko nanga tout ya Bukavu Butembo na bosani bino te bozana posa pe bo soutenir biso na kata moi en Africa Télévision numéro na biso ya MPSA et soutenir quel que soit moi méga moi ni ko sala biso bien numéro na biso eza plus 243 81 89 81 89 3 ba Spiritas tout héritier Ouattanable. Tout le monde déjà bandeko ba ko ya déjà kuna libanda. Tout le monde déjà bandeko ba population déjà comme ya libanda. Bientôt makambo héritier Ouattanable a repéter mabe. Eric Kaboulou Arti Pouloulou masalanga journaliste Arti Pouloulou. Joseph depuis Djobu. Ouais, Joseph, to salara oza vangu to zo de la population le lenge makamongo bandara bomo na makam déjà et bandi déjà malembe déjà to robima pe libanda to zo image to zo bandeko ba Spiritas ba véritable quinois ba véritable oh baba na mboka solo ba oba iko soutenir héritier Ouattanable to robima libanda to monde déjà population ekoya batu ba koya déjà malembe musala kitoko ya merci ndeko nanga ozuli ba ko olanda biso na kata moi en Africa Télévision partager les biso image yo ekosala biso kitoko mingi en tout cas sala boulot na yo papa ekosimba Arti Pouloulou merci Arti Pouloulou. Tout le monde bon déjà la police est assurée, sécurité assure, tous les membres de sécurité, tous la police et ça là déjà Moussala bientôt
bandeko na biso ya la police bandeko na biso ya sécurité bakofongolela biso porte makambo ezobanda bientôt avec héritier Watanabe yaka déjà oza na ndako yaka déjà na lombango baporte ezofongama bientôt. La police ezali à sécurité ezali assurée avec héritier Watanabe papa maman mema bana Noël ya lelo eza vraiment la carte la carte contenant un côté papa yo tellement oza carte frère. En tout cas asengi na ndeko abenga biso appel normal ndeko komela biso ata na WhatsApp to na téléphone moko kako o to sala la direct oyo to na juste na téléphone moko to sala la direct. Tu as déjà tongo ndenge moko na bato ya sécurité la police yaki to moni ba konzi ba ko sala musala kitoko ba lobi lelo sécurité eza assuré na pesi déjà la police nationale ya Congo Kinshasa na pesi bino vraiment na pesi bino ba mbote na pesi bino ba joyeux Noël na pesi pe déjà sécurité na biso Delta na pesi sécurité na biso Delta pena na musala ba ko sala kitoko Delta o e banda bongo depuis tout le monde déjà ba spiritas ba ko kota. Sécurité. La sécurité, c'est là, ça moussala. Binissa. Machallah live. Bonjour doyen. Christian Makita, en tout cas merci beaucoup Ndeko, merci beaucoup mon Ndeko, Christian Makita. En tout cas, ce qu'on l'a dit, sur la chaîne au moins Africa Télévision, s'abonner, liker. Donc on salue la bino musala kitoko. Oh déjà, Jacques Apende, ouais Gilet Kisakanu. Kisakanu. Ouais, Kisakano, en tout cas, merci vraiment, meilleur vin de Konabiso. Donc, on s'est dit déjà, Moussala, vraiment, tu vois, sur le terrain, tout le monde va spiritas. Tout le monde va spiritas, déjà, mais portes, c'est ça, fermées. La porte, c'est ça, fermée, mais tout le monde déjà, la police, c'est ça, la sécurité, c'est vraiment assuré. La bande de Konabiso, les lobes à fêter, mais bandimi, quoi, pour soutenir le Watanabe. En tout cas, Moussala qui tourne vraiment. Moussala qui tourne vraiment. Bonjour. Tout le monde va spiriter à sa solo Madebo, Ngongo. En tout cas, on va soutenir Rabon héritier Watanabe. En tout cas, je vraiment merci. Tout le monde déjà délégation à Madebo Ngongo. Moussala Kitoko. Et le monde va spiriter à sa solo. Depuis Babanda, comme banderole, tout le monde va commis na souka événement ya lelo ya le 25. Merci de message nous lancer na bandeko ba kolanda bino libanda mboka. Na bandeko bazana ndako message nous lancer pour na bango. Message ezaka ke tozo fêter Noël dernièrement. Héritier aza okoki bien babengi héritier Watanabe. Donc aza héritier ya Christ. Donc alingi a fêter Christmas na bana nyonso pe ba famille. Ah omoni ba famille ba koti ebele, ba famille ba parents na bana baza déjà na kati ya événement. Alors message ezaka ke to sepeli na papa héritier pour à enseigner biso pe tout le monde ba banderole ya enrôlement pour na seni to sepeli na ya azapena père éducateur azaka ka musicien bon côté mais tout le monde aza père éducateur donc à édifier image na e na pour encourager bato ko s'enrôler na seni o ezali pena très important yango to sepeli na initiative wa bandeko bakotuna balobi omeka oyebisa bango oza na entrée ya commune nini bandeko bakolanda na diaspora awa tozali na stade martyr ezali commune ya Kinshasa oyo ezali commune maire de Kinshasa ezali entouré na bacommune mibale oyo ezali Lingwala mpe Kasavubu mwa ndambu ya Kalamu mpe ezali mopanzi awa tozali précisement na ngambu ya commune ya Kinshasa mais totalani na Lingwala na nsima ya entrée ya Wileri entrée principale ya stade martyr. Merci Totondio Botoni. Tout le monde déjà la police est déjà ekosala musala kitoko. En tout cas les lotozawa intégralité ya concert à héritier Watanabe to lekisela bino ngotu. LKTV News en tout cas. Tout bima.
LKTV News na peso mbote bandeko tu bakolanda biso na kati ya Mwana Africa Télévision bo s'abonner na LKTV News ndeko ko soutenir biso na pesi vraiment ba joyeux Noël na grec wa Yesu en tout cas ndeko grec en tout cas ndeko grec tobimi libanda touta na kati tobimi tokotala déjà ba spiritas ba congolais ba kinois o ba ko soutenir héritier Watanabe bientôt porte zo fonga matomeka kozwa ba impression ya moko na moko. Nous sommes là. Tu me as l'impression. Bonjour papa. Bonjour. Message au lancé na bandeko ba kolanda yo na diaspora ba kolanda na Kolosi na Bukavu na Butembo pour un événement lelo ya concert héritier en plus le concert aux livré na jour à Noël message no ko lancé na bandeko ba kolanda yo. Bon liboso na nous to livrer concert en tant que ban wenge côté à l'épée phénomène où en son. Le jour en mota me père. Manda. Donc mon wata tebo ya tebo pas mbaté. Parce que y a tout les contrôles. Zana bango babeti batie munoko ebele na biso bana wenge to munoko te parce que bandi matu za biso wenge ayo beto te munoko mais totali wa ozamuta soutenir te ko watande ce que le beta wata makambu wata charge le lo abeta le yango dosi ba pe ko finalement muke bo fungola na sauter ko ba dege salama bo fungola kaka to mona ba pesa te kangami ba ba ko te ba za susciter bas à ton bandit, mais si tu as le camp, tu vas utiliser des problèmes. Mais pour Nawata, en tout cas, félicitations. Moi, tu te rappelles maintenant, concurrence sur Zalaka, Ouera, JB, Abeti, c'est ça. Ce qu'on a concurrence, c'est un zaï Ouatana Nani. Pour Ouera, JB. Yemoko Yebi, aide au père Ouata. Ma spiritas, va pas m'aguer le côté. Ma spiritas, va pas m'aguer le côté. La on a l'habité, aide des gens, Boyi, ma père Ouata. C'est pour vous biso naso. Yango biso beto boy yo. Boy nani. To boy yo. Ye nani. Yo. Donc to boy ka wenge. Bo banga mutu ngoto ni. Nazo banga ete. Na tanga pe komo na ete pona seul pistel. Akone na wata. Mais ba na tanga koma wata na lungona tabilama na tanga wata. Mais bandeko ba kolando ba komi ba lobi mutu yo ko boya wana babi jour à concert na ye déjà parti à 7h 6h plein ça qui a craqué mais ti ero to moni mouvement moko ça te. Bango bazalaki na Kishasa pe na Kishasa te. Ba komi yo pe commence sala bango. Ou bien nenga mona ngandira kiboye message azui akomela le souci. A répondre au place à ça. Soit dans la Kishasa. C'est la Kishasa te. Et au côté Fali. Fanny. Bato bazalaki te. Moi aussi. Héros. Oza wenge ne beka. Communauté soki quartier te soki avenue te soki quartier nini te. Oza wenge. Alors. Je dois soutenir moi na biso wenge mona tuka coup de contrôle. Mona tuka. Merci. Balobi est-ce que Simba? Nani? Ese Simba déjà. Nalobi ko Simba ngo zolbe Simba nenga nini? Ko Simba omona le retour so Simba e bandele ngo za malamu. Omona e bandele za malamu. E de bandele malamu de héros. Toi ya nini 8h. Ta déjà. Oti nakati na mono tu bani nakati kuna chobima. Ngamu na bengoti. Tuzawa. Na ndeko leka. Bato pese. Biso tona kini. Bila loba nini? Kini bakosa kango. Yoko sakini. Babi bakosa la pêche journée makamute journée ngo yango. Nalobi journée o mambule bete lobi. Non mama ya mule kitaki lobi. Non mabato bakota lelo. Dans le tilingwa le dans sa commune de Matanga Mbula. Commune à Kin, tant on n'en parle pas. Tosu ngaba, tosu makala, tosu matete, tosu lemba, tosu kinsesu. Tolobani. Non, madame, wata, tout de contrôle. Toza toujours tina suka ezalaki bongo message ya ba spiritas bazali bongo ba fan club ya héritier Watanabe bakoloba balobi ke non journal lelo kosimba journal lelo ekosimba ngala kobakisaka ke non na lancer un message bato bako critiquer héritier Watanabe aza étranger te aza mwana mboka boya to soutenir mwana mboka to soutenir bango héritier Watanabe to moni déjà ba poster le romo wana seni aye pe lisusu a lancer message na bato ke non bato ba post bato ba ya ba s'enrôler
tomoni ezelo kwa sika na musique non tomona ba musicien te musicien ya asala campagne moko ke non ala musa batu image ke non esengeli bosa rôler pour antoke na ba élection en tout cas héritier Watanabe pour na eloko sali na pe vraiment merci na ndenge oko assister pe mboka na kosenga pe lobby atana na 2023 héritier Watanabe soki ozali pe député na bwani ozala ngo soko bimeta ministre na bwani ozala ngo osunga na bwani ozala ngo na bwani ozala ngo lelo azoyemba ezate ke okoti si bato oyembi te bato basui ba désordre te bakebele te lelo wata azoyemba ne doit koyemba ezate ato te erita betu ba marti kota père na ba mwana fana nkoyi abanga maki fani azobeta wata azobeta abeta na bantu azobeta azoyemba disque na e taso kama lelo na marti mais pas le message qui a seni pour le message à pour nama na sepel nango parce que tout le monde le gouvernement au le kawana quoi mutasa ata message pour le gouvernement ou bien pour la population faut bon kwa wata sala ngo bazumu ngapana ipa mutute pomona ke muto bato balingi c'est que l'étoile na le bois de la forêt tout les contrôles what the please wende ko Didier ba porte no fongo métier non bato babandi okota te omoni le bato batondira ba spiritas bazawa bazana ba billet na bango bazotela ka juste airport ko fongoma omona déjà to kozula bino image le ndenge bato bakota déjà message mo ko na pesa waka côté ya Muscador Chanel depuis Kampala en tout cas na pesa ko mambote ba Tim Skabengele wata tout de contrôle faire soutenir à 100% côté cabine mon na banderal point vers celui va bien pesi biso ba base pour ça qui makambo tali en tout cas place wana tout de contrôle Fani yo manqué ma père héritier moni yo tala ozaka boy otika la bongo Fani waya en tout cas et na komeli na apesa message na ndeko mo waya alobi penda que non bonne chance na Watanabe eko simba depuis Portugal waya na pesa vraiment ba joyeux Noël na yo toi tu compromettais moi et moi tu gauche tu bois vous compromettez toutes les personnes qui tournent ce qui nous est canal qui moi en Afrique à télévision en tout cas vous s'abonner vous liker pour partager pour penser ça moi héritier Watanabe tout ça déjà libanda to kozela ba porte fongoma tout le monde déjà bandeko baza déjà motivé à bientôt embouteillage Jésus banda Francis en tout cas joyeux Noël na yo Francis yo yete ya kamba boss level beta masi meilleur vie moto atembeye yo ye ba buka ta lelo we ba jalo re bozo ya ba tu bazo ya wala stadi boss level beta le pauvre jaloux, oh jaloux, boss live na beta solo za lelo ferré azobeta le 31 décembre pour moi na mutu héritier wa de la banque na mama au bête à peine cette population liée pour ça bien non en plus ça fait belle c'est que moi na ya wenge de ko studier à 100% placé il faut faire la boss live kangi bango fani et le côté banda kuna andela wenge ke wata azoyemba lokana kata CD yemba lokwa CD zo beta mwana koi no yemba gite mwana koi azaka kama mwana koi ine mombo moni awa yeyo Ferré akobeta le 31 et l'autre côté Zali boss live papa na la forêt le roi de la forêt mwana koi aza mwana koi oh ayebi boss live ke amona lelo aza mona boss live lelo moto na tembe biloko yango papa mo ozomona tozo shokeka mpona boss live moto na tembe elongi awa ezolongi oyo
papa na biso je vais pas ozala oh JP pas azala te JP pas azala na makambo ngo lelo JP azala te lelo pe JP azala azala te pe na ngai yo moto choqué bango ka to luka bango kaka makambo de yango oyo ebandaki depuis lobi ya Michel alalaki ana stade martyr azongaki 5 heures abaki mutu akufa te eloko te kino ozala stade alongwe 5 heures yaza mwana nzambe moto na tembe toye ndenge toyaka kaka donc héritier azobeta eloba ye moto akufa te eloko mauvais te mais na minute ese lese tondi déjà alobaki lelo so namoni elo nde kosomela lokwango ok merci vraiment na babone na biso nyonso to ya Mwana Afrika Télévision ozwi libako olanda biso na kati ya Mwana Afrika Télévision en tout cas s'abonner liker partager image en tout cas kosala kitoko mingi omoni déjà lolenge tokozwela bino baimage baspiritas bazoyaka déjà bazozelaka ouverture ya baporte bazelaka baouverture ya baporte en tout cas tokomona mpena délégation tomoni bamettre déjà bazoya déjà délégation ya baspiritas eza déjà sur le terrain musique les noule bayembaki te lelo tobengisa banolema l'union tobaya lelo bayoka son kala wenge mobima bala wenge bamona spectacle zénith double zénith na kata martyr bayembaki to papa wemba bayembaki te ezalika bapafle boyoka ba BM boyoka ba Daniel Masaro bagombe na gombe boya itele lelo kam na bafle son bagangaki tokola misa ba monotonie bamisa ba studio to boyi ba play back et dit tokoyoka rumba tokobeta 2 heures ya rumba tokobeta 2 heures ya dansi tozongi na spectacle tozongi su na rumba mais lelo oyo oyoka so ya watanabe. Est-ce que vous êtes sûr que oui toza siba na cla wenge toza na maison mère torataka te oyo libe na le roi de la forêt torataka te lelo oyo tozokorige bamiloko ya mike moke ya basor ya spectacle insécurité lo bamoni concert ezali concert ya bakuluna insécurité mais concert bomona moko kaka classique boya na kati tona batro te boya ebele kaka bokota nde tokobima oyeba nana yembaki nana binaki biso ta bato ya bamonotoni te boya kaka ebele Bedelo mobali ba différent. Oh concert mobali est PDT. Bedelo mobali ba différent. Bedelo souffle mukene tu moi si. Oh mobali mdoemba. Mobali mdoemba. Mokonzi. Watoki.
Miss Manga, en tout cas, joyeux Noël na yo. Miss Manga, joyeux Noël na yo. Miss Manga, on a qui les rares abonnés. Mbalami, en tout cas, merci beaucoup Mbalami. Nous allons soutenir vraiment Héritier Watanabe depuis Soudan. Wana aza papa makasi. Papa n'a pas tu ne tomberas jamais. Tout de content mon a tembe. Ya to bête ya bango. Alors bête ya ba ya va aller là. Ah, bon tu n'as qui dire. Tout de content tout na biso, tant on a biso. La pina biso ba biso. C'est maman makasi. Ouais. Maman toujours makasi comme gâté. On a tembe. Obi ata nini te. Obi ata nini te. Ya koloba kutu. Ke olobi ata soki nini. Bi ata zo tonicité. Aposa ko biso ta be to embara. Kaba mi si accident te. Obi misika mwa eloko na te. Biso to pete eloko kotala 10 ans na succès. Ah, biso ne biso. Bala mwana wenye. Arrête de ba biso ye on. Biso ne biso monotonie. Watande makabo. Kapota dobo matebe kapota mabonyo de kapota. Monotonie. Bona ngwasala monotonie. Ye wana. Nakutu naloba na bana. Pede wana. Nakutu na bana. Biziki ni abeta. Toba poza. Kitoko makambo kitoko. Toza biso tout ba congolais. Lancer message moko bandeko balanda yo bayoka. Bande wana tu na bango bafinga baloba kitoko. Noeza tu ya wata. Wata ne yende donga kai. Le héritier la chabiso puissance na ye. Tout de contrôle le lelo. Moule ko beta ke minute met. Donc itoye photo yango déjà. Ah, toye déjà. En tout cas, abonné à tout le monde Africa Télévision, bon moni déjà. Ah, déjà vraiment le bande stade de Martyr. Donc on a intervention à Spiritas. Mututo azuli bakwa la nation na kati ya Mon Africa Télévision, s'abonner, liker, partager image au sala biso kitoko mingi. Le lenge to ko soutenir pe Héritier Watanabe na journal lelo. Désolé. Pas bête la désolé. Avec la désolé la tiwa ka umela. Un athlète, en tout cas, partager, s'abonner à Mon Africa Télévision. Nous tout a besoin de comme la biso na journal le nom à Mon Africa Télévision. Numéro na biso za plus 243 81 89 81 89 3 comme la biso na Mon Africa Télévision. Soutenir chaîne pour la spiritualité, soutenir chaîne nous. Ouais, bonjour. Ah, les moi mes amis, quand on va comparer concert à Fali, na Watu wabeta bien kwa Fali. Watu wabeta bien kwa Fali bali baoya ebele. Ata etondite ne fiske o baoya baoya la bonne musique cosa est important ya moi. Ça n'a rien à voir etonda sur etonda etonda tinate. C'est pour mes amis que baoya bavandi bayoki musique ya bien. Bino ozanga bino na poste etonda te. Etonda te. Biso le premier ça que troya to vandi to yoki la bonne musique. Très important ngona. Le kotonda tonda te tali biso te. Héritier na poste a se pelisa batu lelo na journée fête. Artiste aye boyo ayo la kaloketu na ye. Tali biso te. Ça pour que non te to vandi Parce que côté mon héritier na GB ya tongo on va na GB tongo Watanabe tozali baka bana GB hein bana GB bena so smart biso yo tozali
beta bonjo biso bana waka tozali omona iyemba feste wana seke bahonorable nasa okundaka na mike tokofina bango basa kalme toyaki te ya bango ya biso deso oyi bato bakufa tozoya héritier toza toujours papa aloba mais balobi na carnaval héritier auta osala jour oyo akitaki Kinshasa tomonaki bato bakufaki même chaîne moko ya théâtre akufaki le jour héritier asalaki carnaval na ye omona wilo video po tomona po biso tolandela mambo héritier gros mais tomona biso video te biso tozalaka pena na base wana tomona biso video te eloko te batika batrafike wana tolingi yango te papa alobaki biso tocontrôle kaka Congo tocontrôle yango alaise batika biso tobeta concert na biso calme tobima calme toboyi desordre biso tobata desordre te bato héritier nde biso biso toyoyoka nde watadable tozali toyoyoka nde ndule toyoyoka te biso baotunaka biso ke nayemba nze moni toboyi biloko wana lelo eza anniversaire na ngai nabotama lelo le 25 décembre jour moko na ye Noël Ngiama fo na kofete na héritier bato mpe babotama le 25 décembre baabone na biso mwana Africa Télévision bango mpe bakokoma deja joyeux anniversaire na mutu tu abotama na mokolo ya lelo bao tu baza connecté na kati ya mwana Africa Télévision topesi joyeux anniversaire na ndeko kombono nani topesi deja joyeux anniversaire na ndeko Fataki topesi joyeux anniversaire na ndeko na biso papa na biso Ngiama Makanda de la Forêt oyo bongo oyo tomoni bato bakokoma babi héritier Watanabe fois pesa wera merci na oyo asala pona vie na ye mais tomona bato misusu bana misusu awera balonga na wenge lelo bakoma critiquer Ngiama Makanda biso to critiquer wera te po touti na ndako wana omoni ntango touti na ndako wana eza lokola bazwi biso mokie papa abokoli yo lelo okoli okomi mpe na bozwi okomofinga papa wana te biso bongo tozoyeki yango te héritier déjà mataki na podium jour wenge ebetaki donc papa ebisaki biso tozala calme tocontrôle bango donc tout ressort tocontrôle bango bloc toujours. Ouais papa, moi la mboko kobakisa message ne kobakisa. Okolo la cache n'est pas point ça m'a bien. Je te pas la maison mère. Papa, je vais soutenir wata. Je vais passer ici. On va prendre la qualité. On va pas. On dans la bakaya on va. Kade tu. Point de l'obélisque. Merci beaucoup. Kade tu na. On a dans ça qui est à la poche à terre. To yemba. Nyoka yemba yite. Mama yemba yite. Wala yemba yite. Ayemba yite. Ayemba yite. Oyo kandule. Bango nyonso bazaba na mboka. Bango nyonso bazaba na mboka. Obeti ndule. So ndule na wesa normal bito abosa ndule kaka. Oya to lakisaka miko. Deyemba nde toyoka nini ozoyemba. Oyoki tobetelo maboko. Mais bango tu bazaba na mboka. Soki wata tondisi maboko. Atondisi te maboko kaka. Problème na biso kaka oyende toyoka kaka ndule. Esili. Mais wata aumela. Fali pe na bandenge na ye aumela bango nyonso bana mboka yanga pe na mona. Merci vraiment pour le message. Merci. Un message fort. Bon, tout ça la joie vraiment vraiment na héritier ninga azo ningisa au stade de martyr. Bandu le bête maranango mais wate taki motu na tembe. Arobeta nde bato bazokwa ke moni ba yo tozana na tongo nano mais bato bakoya na bango bakokisa posa ya wata bakoya bakwa ko représenter wata ayepona koyemba ayepona badisation de système ya playback te ayemba peuple congolais asantir so ya musique ezala oyo abetakala oyo atondisa te mais objectif ya biso ezala musique il faut toyoka nde son musicien ayekoyemba nini ayekopesa message nini. Mais avec Wata message, il va te quelque chose dans mon tour. Donc, courage na Wata, avec ta musique, à ce que ça va dans Boka. Vraiment, on a une chance à merci. Ma bonne chance car on a hérité Watanabe en tout cas mututo azuli bako la ndabison na kata mwana Africa Télévision s'abonner liker partager panza sango bientôt ba porte zo fongama ndeko ozana kata ndako na ndabison na kata mwana Africa Télévision yaka na lombango bientôt embouteillage zo banda bientôt yaka na lombango ba porte zo awa tete ba bagte biza oyate tone ko ka bala kayot to yo ka ba beyan to ka ba DVD ndeza ko ba wo bon ndeko
toyoki bolobi ebele topase sikoyo na étape moko soki oza vrai spiritas oza vrai fan ya héritier watanabe salaka mwa voko ya mokie na nzembo héritier oyo puta amuya boya zali natikaka liti donc faut comprendre que non biso tende koyemba na wata koloba ebele mbanga mpasi gadi bulu oyo todepasango eke na bandali batangaki tour koloba esuki te papa mwa voko ya mokie ya nzembo héritier oyembi oyo oyebi mwa mokie oyo oyebi mwa mokie oyo nga ayebi moteme ezopie luka solution okipe nga lilita pene donc oyembango te esaki akongoleki yoloba ebele ezaka kino oyeba bilafoka loba biloko elamenaka bwu ekeseni baliko mpe wata toyokanga bwu ya wata epesela nyimobo oyo biso tolingaka c'est bon. Oui papa, bonjour. Papa, message nous rebakisa ou soit tu n'es mon yoko embela abonné à mon Africa Télévision. La félicité habillé. Oui. À force raté. Oui. Faut si c'est la baisse à pas force raté. Aye mangana likapo ba pesa aye mangana. Papa na biso aza spiritas alobi aza ni fan club héritier aza ni fan club mutume aza congolais abi héritier force raté yango asepela na héritier parce que héritier force raté. Merci. Biso tolobi le musique oyo ezobeta oyo wata bisa oyo dandile eza nous le mois ba désordre tondesanga kibulu olo totala alobi ezala ndeni oyo ezali mambo apeselele maison mère oza comprendre mambo akifali kilelo toyebi yango te ndule nde toyoka instrument nde ezobeta eza te otye so bamikro boye naye to bato bayembelaka yo bimino wa akokodikoko moko boye rien ndule yo pene nyikima moto kasi bakoko olave okati kovo mpo un concert héritier mbula ebeta elobi oli babizare na bango oyo etikalaki bamakolo na sapato babotutu na bango abuzoba ngai oyo mwana soda na kankokolo ngai olivier ngai oyebaki nokongo egali wata ndeko pardon okoyembela biso ata mwa nzembo moko héritier oyo oyebi ata ya mokie kaka nzembo oyo nakoyemba maison mère miso nakangango ata oyo asala na maison mère vocal oyo asala na maison mère nana bebi nzoto dije koyinga na sambo plego mamoi ezalaka pasi koyinga na yebaki sala bookana te ndeko olivier aza na nzembo na yo yalima otuna misusu na ebeta ok ouais babonné na biso to mona Africa Télévision sikoyo tokomoza baspiritas héritier watanabe tozwa baspiritas bayembela biso kaka ne fiske mwa nzembo bango bayebi héritier watanabe parce que toza na ambiance avant que kokan moto na tembe amata déjà avant baporte efongwama biso deja tobandi yango libanda na baspiritas mama yeboma mama ewamani tue elingi motema elingi nzoto mobimba oyekope motema ekoi nzoto mobimba kozanga ye manitu edesheke totale ebinanga mobimba yoko bashamaki wana message voilà Merci, tout le monde est déjà population et zoya déjà balobi lelo stade des martyrs ça va inda stade des martyrs et Boukana en tout cas na pesi penda merci na bande retour bazalaki côté bazalaki branché na kata live na biso mukolo lelo na pesi bino ba bonne année na bino na pesi bino ba joyeux Noël na bande retour basu ba ko soutenir biso na kata mona Africa en tout cas boende zalaka to senti penda présence na bino na kata chaîne présence na bino na live na biso en tout cas c'est vraiment kitoko mingi to reçoit déjà intervention ndeko na biso mopanzi sango oh vraiment asalaki pe promotion campagne kitoko pona concert lelo bonjour mopanzi sango oui mopanzi sango tolinga tozwaka juste message na yo na mokolo lelo tomoni pe mokolo ngo komi babi bakoselaka mokolo makambu te bato misu bako critiquer na live na biso bato misu bako loba babi ke no héritier watanabe akosala mpiaka par rapport oyo za analyste na analyse no salaka omoni journal ngo ndenge oui
obeta ofungola baporte 9h30 eza concert ya wate tombe d'abord dimanche mpe tombe jour ya bafete eza na bato mosusu bakoya a 12h eza bato mosusu bakoya a 11h bato mosusu afete na famille na bandeko na ye après ye awa 17h c'est-à-dire que stade oyo rotonda nango nayebi te so bolingi wata sa asuni stade oyo rotonda nango avant donc hier déjà samedi tozalaki awa tozalaki na wata omoni déjà niveau ya bato bazoya awa lelakisi mpe na lelo ne kozala nango. Merci ndeko na biso mopanzi sango bandeko moko atuni abi ose présenter dans le combo nonani so bazana Claudia Kina Chembe Digi Télévision Afrique Info agenda culture Afrique Info so mutu azana posa Rolanda yo azana na Afrique Info voilà basengi numéro de téléphone no Claudia Kina batalanga na Afrique Info Claudia Kina Afrique Info ya Franck Semai voilà c'est bon ndeko merci Chembe Digi Télévision lelo déjà 11h30 tout le monde a déjà autant ça la spectacle munene na Monseigneur Moké tout le monde a qui au salaire désormais Claudia Kina na azaka na presté oui produit que artiste pour mon na bête qui bina filé Gali ouais et dimanche soir si tout va bien on bête ça fait le Oscar voilà on veut que les merci donc déjà qui na félicitations par rapport à nos émissions bongo toutaki libanda tokokota sikoyo na kati ya Stade des Martyrs tomona balobi bientôt là baporte ekofongama baporte bientôt ezofongama merci vraiment napesi vraiment merci na bato tout basoutenaki biso na live na biso mokolo ya lelo ezali bongo ndeko na bino mwana Africa Télévision oyo nakitaki sur le terrain Carlo en tout cas Carole napesi vraiment meilleur vœu joyeux Noël nabosani te kopesa na Jennifer joyeux Noël meilleur vœu Jennifer lolenge okosoutenir biso na kati ya mwana Africa Télévision ozwi libakola na biso na kati ya mwana Africa Télévision bomoni déjà na bandeko na biso bapanzisa yango oyo baza déjà bakesti déjà sur le terrain abonné na chaîne oyo okekoto Taras balobi avec héritier Watanabe Kogan Motona Tembe merci Carole en tout cas ba maman na nga tout ba soutenir nga na mokolo lelo na ba maman na nga tout ba soutenir nga na mokolo lelo na live oh en tout cas na pesi bino vraiment merci na pesi mbote na bandeko na nga tout ba papa na bandeko na nga tout ya ba chaîne o ba assisté biso na mokolo lelo na bandeko na nga nyonso ba mama chérie na ngai ba papa na biso bandeko na ngai en tout cas na pesi bino vraiment mbote merci mingi ba joyeux Noël na bino mutu to azana azuli ba ko Rolanda biso ozana besoin ya komela biso na kati ya mwana Africa Télévision numéro na biso WhatsApp ezali plus 243 81 89 81 89 3 plus 243 numéro na biso WhatsApp eza plus 281 89 81 89 3 napesi vraiment mbote na ndeko na biso Grégory Igor TV en tout cas merci beaucoup napesi vraiment mbote na nga na JMK Kin en tout cas JMK yoza somo vraiment napesi mbote na bato tout bakosoutenir biso na live mokolo lelo toko continuer na live soki bandeko bafongoli porte soki la police la sécurité fongoli porte toyeli bino deuxième image bozala côté branché na kati ya mwana Africa Télévision nga Junior Mbui napesi bino vraiment matondi mingi lolenge boasisaki biso napesi na souhaiter bino ba meilleur ve ba maman na nga soutenir ngai soutenir chaîne ya mwana Africa Télévision tomemelaka bino ba vérité na ba actualité ya sir tokitaka sur le terrain lolenge bomoni toye lelo tozalaka jour ya concert à Fali lelo toye jour ya concert hérité Watanabe oyo esoni bongo mokolo ya le 25 décembre oyo balobi ke no lelo Noël eza na Stade des Martyrs oza spiritas oza vrai congolais oza mwana mboka soutenir hérité Watanabe en tout cas critique te to soutenir mwana mboka to pese force merci beaucoup mutu tout aza na besoin ya kokomela biso na kati ya mwana Africa Télévision plus 243 81 89 81
81-89-3 komela biso na kati ya mwana Afrika télévision kosala biso vraiment kitoko mingi koleka Carole en tout cas Carole tina pau na pesio vraiment mbote compromettre to d'expression kitano seki na sa canal pour vous compromettre na pesi batu nyonso vraiment mbote tozo continuer d'être une image vous à la toucher côté na kati ya mwana Afrika télévision merci